Zobelea. Bala betu. Zobelea porque okosandirije. Mukote mmono masasura njo bala mubulongo. Ibulongo atukutana nayo. Zobelea. Zone rouge. Zobelea mtakamia. Kata le drapeau shou saliri. Kata uya kwa papa, uya papa. Soki ko bombarde Kivu mususu. Kivu wana nyonso ko bombarde na batu na biloko. President Félix sala yango. Nzambe pe asala. Ale wana yebisa bango ba bombarde Kivu na Rwanda mbala moko. Mindere ba ya kosilisa biso. Kozonga simate. Ko négocier te. Po batu ya Kivu bazaba ndeko na biso te. Batu ya Katanga bazaba ndeko na biso te. Mawa ya nini? Sala oyo na yebise yo. Ozangi ata mutu moko oyo andimene yote. Pesa ye ordre abombarde nyonso ekende. Nzamba akoya kosana makambo mususu na ba oyo bakoya. Wana nde maloba na lobi. Eza ebele tolembi na batu ya baswahili tolembi na bango ko banda bakombo na bango karantena na bango makambo na bango nyonso tolembi na bango silisa nyonso koyoka mawote bakasa yemba we bazana Kivu bolongwa bobanda kolongwa bazana Lubumbashi bozonge pa na biso problème ezalite Félix a bombardé Katanga na Kivu nyonso to bandela zero tolembi badeko oka mama moko na biso moluba nda azolela ema na tete me ezaka mama moko moluba azolela yoka nenga azolela to chana azolela boka bino ya kuteka meneni bigo mali bigo chibona vite bino kala nani bana ba mwena kaseka me mujiji moto nchanana sitikena kuto sombe shai mwanenu pashi mweza ijibwe ujinka yende muviteyi kena ni mutu ujibwako muluga jishato ujinka yende kena ni mutu abunwenu bana babu nwenu bavuala chinanga cha mwanenu nwenu bavuala chinanga cha mwanenu nuchinweza mwalu mviteyi kaya kulugulukato kaya kwa katana sabatu kwa tana sabu butu kaya kwa katana sabatu kwa satutu bana betu pinga yakutu ona ozolera na distraction mama tikolela biso Kongo parti au Congolais ato teto biso telo do ndi mama la zotia ateto biso tele ndi boleli na note bato babanda mboka na bakera mama etali bazole ole la to mitolo la musele ya Congo musali Congo boye ba Congolais nous sommes humiliés Igeta Félix Tshilombo Mona Tshisekedi, un vaurien criminel, un illettré vagabond. Félix Tshilombo, on manipule le peuple. Pour la belle extérieure, on a baluba, badeni kadima, okomona, ngana kokaote. Une rencontre avec plusieurs chefs religieux, sans pour autant faire de déclaration. L'ancien président de la République nous a appelés pour exprimer son souhait de voir la paix revenir. Nous l'avions dit de jouer le rôle d'arbitre pour que la paix revienne. Parce que pendant 18 ans, il a bâti un travail de titan que l'on ignore. Après plus d'un an d'exil, l'ex-président congolais est donc de retour dans le pays. Dans l'est de la RDC, certains membres de la société civile saluent sa visite. Il a géré le pays pendant beaucoup de temps de crise,
il peut avoir aussi l'expérience pour des questions pareilles. C'est depuis longtemps que nous, la société civile, nous avions demandé qu'il y ait un dialogue, qu'on puisse rester sur une même table entre Congolais, on réfléchisse ensemble sur les questions, comment sortir sur cette voie de crise qui nous guette. À Kinshasa, le coup médiatique de l'ancien président suscite les critiques. Certains dénoncent une trahison de l'ancien président. C'est une provocation pure et simple et une déclaration de guerre contre la République démocratique du Congo et ses institutions légalement établies. La présence de Kabila à Goma, c'est aussi une manière de saboter le processus de paix engagé par l'administration Trump entre deux pays qui sont les vrais belligérants du conflit de l'Est, je cite, la République démocratique du Congo ainsi que le Rwanda. Kabila vient de dévoiler sa vraie face des rebelles. Sa venue dans l'Est du pays intervient peu après une adresse à la nation remarquée, diffusée sur YouTube, dans laquelle il s'était montré très critique envers la gouvernance du président Félix Tshisekedi. Accusé de complicité avec le M23, l'ex-président est menacé de poursuites judiciaires. Le 23 mai dernier, le Sénat congolais a voté en faveur de la levée de l'immunité parlementaire de Joseph Kabila. Il a annoncé poursuivre dans les prochains jours sa visite dans la capitale du Nord Kivu afin de rencontrer d'autres membres de la société civile. Otindi barabe ba kobomangai Jean-Pierre Mbemba yo. Yo kasena koyeba te réunion yo sala kiwana. Ke otinda bato ba bomangai. Ba filmer batindeli yo pe mutakalo yo lingaki ya boketso wayambo. Jean-Pierre Mbemba na ko salelo plainte. Lobi na zobenga ba avocat. Publier yango Jean-Pierre Mbemba.